Toujours en Angola, Ferregola attend une deuxième date pour son concert à la Citadella. Soko yebi eloko babengaka mbamba te, mbamba yango yo. Yoge loko. Samedi oyo, le 7 na Citadella. Boya Mubondo, bana Luanda, Ferregola za déjà. Samedi oyo, le 7 na Citadella, Egoïna. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Balobi mbamba ne tombera jamais. Toujours il faut kozala mbamba. Mesdames, messieurs, topesi bino mbote. Bozali kolanda Boaloud TV et émission Katazoba, la chronique Antelo et Salamina Igel Women chronique Oyo. Et salami bongo penza na ndenge sengeli pambate et sengelaka penaka na ndenge et sengelaka. La gros du temple azana bino et sengo ya trop kozala na bino baboni na biso tozala fier na bino so bino bozawana biso pe tozozwa force. Voilà, on est ensemble, il y a pas de souci. Abel Boala ndi makambwe amama ta makambwe. Ah non, ta jet set mal organisé. Groupe à jet set. Parce que nouvelle au besoin qui lobby samedi. Ceux qui bazar qui organisé. Ferengani a même pas en là. Benga a déjà informé que concert et que beta maté pour la sécurité yandenge président wanazo. Benga a informé. Benga a déjà informé. Ceux qui déjà, batinda qui même des personnes avant, bah qui autant la terrain, bah mission pour benga koma kunati bon benga ba zone information que non, nous les simbaté pour avoir président en coma. Les deux à lundi hein. Oui. Alors comme les deux et les trois à un meeting donc le col ça meeting les trois tout pour sa concert. Avant les deux, sécurité américaine. Voilà, sécurité américaine à partout donc total à partir bah les 5, bah les 6, bah les 7. Tout prolongé. Mais vu que équipe attaque et kenda quitté, topé sa faute nanani. Tokopé sa faute nanani, toyebi mutu tokopé sa faute déjà banda kala. Toyeba kala biso mutu tokopé sa faute. Makambo yo tozoyeba te. Est-ce que tu continues koloba? Peut-être que un jour ba changer. Toto tika na biso to les kana makamususu. Qu'on passe à autre chose. Ça commence à casser les oreilles. Malorganisation ou désorganisation, il y a groupe, il y a jet set. Ça commence à nous casser les oreilles. Makambo bo reprocha qu'il fallait pour la tournée américaine. Oh, à communiquer, oh, tournée, oh. Sikoyo, oh, tout ça comme on n'est pas artiste à Bova, to benga ngonini. Donc, tina ndenge ba contacter artiste na Kinshasa pour kende kobeta na Angola, na producteur, na organisation mobimba. Bayebaki na bango teke, président Ifoya, soki le 2, après ça la meeting nae, et puis la vie continue dans Angola ndenge ezalaka. Vous avez un événement dans la ville. C'est vrai que tant Bokala qui date wana boyeba été que président Roya, président à s'improviser, à surprendre Bino. Mais rien n'empêche que tant bozu information que président Zoya et qu'il y a un meeting à Opesa. Informer l'artiste. Informer l'artiste que tous moi problème tel la président boy. To pousse moi date. Bo pousse moi date ba vidéo et salami bo bandeli ba spot. Bo bandeli makamusuki ya ko bandeli zali. Voilà. Oye comme artiste azwana no avion akoma kuna basala mobulu. Après mobulu ba annuler, après ba annuler oh les 7. Siko pona nini bokomaki kate reporter. Bobandi na annuler, toye komona o les 7. Donc,
Bon, on peut comprendre que ce n'était pas planifié. Ce n'était pas planifié tant que il y a événement annulé. Balobi non. Quand même, réunion, to sauver événement, on peut rattraper tout le 7. Là, on peut comprendre. Mais, la faune des organisations et zakaka. Bolongo les artistes bien avant beaucoup ici na mboka we obita. Siko bajuro nyos bazovanda oyo na ba musicien na ye. De combien de ba dépenses moko boye oyo ezaki prévu te na kati ya budget ya événement. Magamba oyo kaka oyo moko monika ndenge makambo epesi mbongo ekoti pena bien te tala ndambu totikala ye nango tolongoli mwa 10 000 zwa oyo. Ebanda déjà boye ba makambo. Alors, on comprend que l'artiste azambambaka na événement na ye, productrice pe azambamba na événement na ye, foka concert wana ka ebetama. Concert wana ebetama kaka biso toyoka kewa ofere kanga bisaka mbangu zonga. Kozela kutu te concert ebetama mitinde uti likolo kanga bisaka mbangu zonga. Atobozani sapato kokipete, atobozani chaussette, yo kanga ka valise mbangu zonga ozana insécurité. Si vous avez artiste avandi po c'est la deuxième date kuna. Insécurité zaka kato ba renforcer sécurité. Teoka ki artiste zana sur na résidence surveillée. Balo bango bongo résidence surveillée. Azana résidence surveillée. Si vous to éviter sécurité en ouza to insécurité zaka kapo azo melatif wa beta le 7. Siko batu wana bakangaki na ba arme wana baleki nzela nini bazaka kaka bakosala su mobulu te ba promettre bino ke mobulu kozala lisu te bobeta concert to ndenge nini. Donc on ne comprend plus rien, mais bon ngana nyonso wana na omona kake artiste ana besoin mbongo. Mwana mai so tali pena bien osati venake mwana mai moi besiza. Mwana mai moi besiza ana besoin la wana. Dans la minute zo bengisi na o artiste bova ata anniversaire na yo so ata na moi 5 000 na yo aoya. Azana besi makasi mwana mai. Bo mona tenenga diminuer. Papa Hervé a diminué. A perdre moi nzoto muke. Polo wana lati wana osala sport. Bo mo teke nzoto affaire kei pena. Mutazala pena munene tout ça boy. Nzoto kei. L'espace il y a combien 2 semaines depuis annulation ti lelo. Mwana mai nzoto kei a diminué. Azaya kokita. Busaka na ba choc na ba souci. You arena. Ha. Souci rabina souci. Yo souci. Ndenge nini osalaka mpo bosana ngai te. Esko oyebaka nga na solo ya nzoto. Baninga batonda bisengo oyo tinga masenga. Mbalankama nga na changer bandako mbalankama yo ko retrouver nga. Souci. Yo souci. Opila ya ndenge nini nango oyo ozali. Ebongaki te okumbanga na rue d'amour. Ebongaki te okumba fere na yo arena. Tala ndenge oye kosukisa ye na kati ya libulu. Nzela bolingo eza sens unique moto kolinga ndako décevoir yo. Souci. Yo souci. Esko yebaka nga na solo ya nzoto. Baninga batonda bisengo oyo tinga masenga. Mbalankama nga na déménager. Mbalankama yo zo retrouver nga. Wasko kitaizo cha tundu. Mokolo ya molingo ya lomingo. Nazelaki yo moninga na se ya mvula. Oya kite.
mokolo wana mona mokti na minuye nga nazelaki yo bolingo nzoto kolenga oyaki te nga nalalaki na nga na mabele bongo eyemba esu. Voilà la chanson Souci de Koffi Olomide. Et l'album, il y a Les Prisonniers dorment sur la bosanité. Et ça, c'est des choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Avantage, il y a Moukili avant et avantage, il y a Moukili avant. Donc voilà, on sent que l'artiste a perdu du poids. Et mon ami a perdu de poids. On sentait qu'il y a un choc et ça. Et puis côté financier, moi je sens vraiment que l'artiste est en moi baisse. On est assure. Pour soutenir la ninga qui est mais Angola, c'est la deuxième date. Comment expliquer un artiste qui a enchaîné des flops dans le projet Union Sociale ces derniers temps à Kenderozala Nambongo Ebele? Ya mbongo ngo azwa sala ngondeni abeta shekola nini. Il faut reconnaître que l'artiste a enchaîné ba flop et l'andania ba projet mingi wa yenango au cours de début 2024 fin 2023 et simbité ba flop na ba flop. Un artiste ne peut pas gagner na ba successeur ba flop bongo. C'est clair que tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. Au sali fitigo la to isimbiti. Uchi manini yo arena to isimbiti. Babenge okuna na Jamaïque to isimbiti. ING. Artiste a enchaîné ba flop na ba flop. À cause de retrouver dans bon ebelete, au moins qu'elles a la sala makamou sous ya cessé. C'est tout à fait normal, côté l'icône d'un mois poché à la mois au kita. Et on sent vraiment que l'artiste a un problème yambon. C'est un fali à chayo poids, naïb sagayo. Bomarando, c'est un fali à chayo poids. T'as la fali à kindagina mariage ya milliardaire wana Mamadou Niangadou. Mariage à moi anaï, azwala. Auto kindina mariage à Ngolondele, azwila. Akende suwa abeti balil banani azwila asali su live TikTok azwila nini susu amati ba view wana YouTube azwipela chaîne YouTube ya fali ya pamba ka so bio kongola mbongo ekotaka wana otikala munoko polele chaîne eza na millions de vues. Vous comprenez? Dans la minute où Fali peut te soutenir financièrement, Ferry. Kobuka nati. Mwana mai wana beti bablo moka zuzu bala. Ilandani abiso tout au monde. Depuis la roi munene azoka na yu arena wana. Po yu arena bina asimba shiko. Shiko yu arena ti siko na esilite. Aya kozasu ya Mamadou Niangadou. Ayesu yu kozo ya bangelo nele. Comprendre, aeza bagolondele azokende suko beta na Côte d'Ivoire ok sou Gabon. Donc moi no anala mona mbali ufali azala ya moni batu baloba ke feri anala koleka fali il faut boza maboma à part ba compte bancaire na bango auto monaka te so to lobi to peser to calculer ka auto monaka on sent que Fali a toujours plus d'argent que Ferry. Tout bandaka na ba chaîne YouTube yaya. Déjà bino bato bosala la YouTube, boyebi ke avoir plus d'abonnés et plus de vues, eza pe kozala na mwa mbongo ebele. Bongo te. Si kozwa chaîne a Fali na ya Ferry, plus d'abonnés, plus de vues. De so sangisi ba millions de vues et comme na chaîne a Fali. Hey, na yebi so hotel en termes ya chicon et kotaka wana fin du mois. Nebisio mais rien que mbongo à YouTube wana Fali soka récupérer mbongo ka bio ekotaka na YouTube nae akosela ngo de amamba malonga ka mbongo à YouTube kaka
sans compter l'album vendu, sans compter le stream, sans compter le concert azo beta beta, sans compter ya batu na ye oyo ezalaka ke soki akomi kuna pe boye abeti pe mwa litolo balibere pe yaloka ba Mohamed Kanyasi na Mali. Mohamed Kanyasi jo wana babetelanga lisolo na ye pa comédien moko malien tozalaka na ye na festival abetelanga lisolo ya Mohamed Kanyasi na abime bato bana lara waza okompone bato wana siko batafali siko bato wana tala bomaka ndosenga fali atia opwa na minute oyo fali peut te soutenir sur tous les plans ako soutenir yo financièrement ako peso succès ako peso makambu ako fula yo ozwi pe gaz bakomi pe kosomba yo koyoka yo omona René Soso Pembe te René Soso Pembe akomi na succès aleka boye 207 azonga boye 207 siko bino bakwado ya fere bolobaki ke René Soso Pembe mutafuli fali na 207 siko René Soso Pembe ana moto ya ofula fali bino siko boyembi nzembo na bienvenue nzele ekei eyokani te donc René Soso Pembe ana succès koleka na fere seke bosenga siko René Soso Pembe featuring po d'après bino ye mutafuli fali bino boyembi na bienvenue succès eke na mai donc René Soso Pembe aleki na fere na succès bosenga ye featuring boyemba ta 206 yosala bino artiste azokende kobeta ba concert ana ba tube te oyo ezo cartonner na terrain featuring ya Raivani eke wapi ba Romain featuring ya Raivani Asomani Mobondo eke wapi alingaka eloko bagolo balingaka eloko tokoya Mobondo tout ce qui est liquide en bois eke wapi en commençant par l'urine clip Mobondo fait le bac ebima le 30 te l'autre comme dans le 2 na aussi na lebino so ke pété le 3 on est comme dans le 3 décembre ils ont filé mama moi oya décembre ekokende mbangu moko ezo mona na déjà ka lobi dans le 3 to côté dans le 3 clip ya Mobondo ekobima kan ba challenge kufi makamno so lali feri moko na moko pesinga na mawa moko pesinga kanda moko pesinga posa koseka feri leo na yoki nzemba franc congolais wechouko alama ya umungu po mikolo na komozonga kana lipasi ngaza bongo ba periode moso na tomboki na komozonga na banzembo kala ba lipasi so ba periode mo pe na tomboki na K-World kote ba yana kamura na banani to na fâché pe bona kena nga kote banzembo ba ta français ba slam na yoki franc congolais lelo na abime mwana mbali otolingaka ya do fere pena tolingaka ye moko nde abomi confiance ye biso ba fanatique tolingaka mwana mbali oyo osakana te ba epoke wana ya ba wechouko alama ya umungu ba periode wana ba periode ya mbongoza nango lwemba ye bila motonda nango comprendre nezi jwana waki lokola tozalewa tozaba twakala kima kikotele bolingwe malembe mwana mama malembe bueno matadie ekotele zala oyo ya ba marie
sekela mozindo nzungulu tukaka yebaka yango ya libaya to libende sauce na boîte noire eza na répertoire mobimba ya boîte noire fera beta ani yango so na ba concert te Nakoso te Ferre, c'est un artiste éparpillé comme pas possible. Il est éparpillé en lui et il est éparpillé autour de lui. Et ça na répertoire ya monene ya makasi na boîte noire au Ferre beta ate na ba concert. Abeta angote? Siko awa zo beta na citadelle awa, okoyoka ye kaka, yo na ye, nalingaka yo. Toboite, eza album actuel. Mais, omonie, ba misela na so ba yebaka te. Tango sali banzembo na yo eza ya yo. Ya lokwa bilamba na yo. Oko bandela chemise na yo ata semaine mobimba po eza ya yo. Garde-robe na yo eza ya yo. Oko bandela ba veste olati ata na semaine mobimba zo bandela kaka. Eza ya yo. Eza ya kodefa te po lata mbala moko ozongisi. Do banzembo bosalaka eza lokwa bilamba na bino. Okozongela na oya kala. Eza ya yo. D'accord. Okomani lamba moko. Lamba na latango kala na chauffeur ngona. Eza ya yo. Banzembo no eza ya yo. Okoya bina concert moko bolobi to beta ka biloko kala na biloko kala. Eza banzembo na yo. Nathalie pena buena bilelo te Ferre bina to lingaka ye me. Ye moka boma confiance. Yo moko bino boma confiance na yo Ferre. Oboma confiance. La moni golwa moko na live azokoma, golwa moko na live akomi. Wana Paulo Tudilwa, loka mikolo Paulo Tudilwa yeli bango. Paulo Tudilwa bi ye pe otika Ferre te ye mbambaka na Ferre. Bo changer date botie le 7 ye pe mbambaka na bino le 7 wana bongo na makambo na bino. Wana Paulo Tudilo. Nezo Paulo Tudilo mikolo. Aozangisa bagolwa kimia. Live moko bazo finga Paulo Tudilo. Namoni golwa moko akomi. Abi ata balobi bongo biso to boya Ferre te biso ozaka na Ferre. Tozaka na Ferre ti na ti. Tala ndeko golwa olemba na o Ferre. Olembano, mwe ba fanatique ya Marie-Paul, luka bango lelo omona bango. Olemba na o Ferre, bo olemba Ferre ba fanatique. Tobi ke bosa l'effort bo résister, mais il y a un temps pour tout olemba e. Vous comprenez? Ba fanatique Amanda chante, ba lemba e. Misu ba koma ba fanatique ya Ferre, misu ba koma zoki ba fanatique soki ya ba héritier. Ezara bongo bo lemba Ferre bo koma na ba Inos bi bo koma na ba Gali ekendaka bongo tala couvre-feu tobina tout le monde est position de tirer couvre-feu tindindi mama ce n'est pas un problème oh ya zina balusa bango ba yeba te oh mwana ngetwa mieke angeta tobina couvre-feu Marie-Paul Tchagoli bondas kolo papa nale wana emenea couvre-feu zaka nani Marie-Paul to emenea na confondre couvre-feu zaka emenea ko so Marie-Paul abetaka nini owapeli Naibaga nze moko suka betaka ya bien avant succès sila aimbaka Amanda nani atikiteli loba nazangaki nzela na landa felese ya pamba mokeli compliqué motalinga mona ya pamba esalinga ipasi lokola nazwinya likambo Amanda richesse Amanda zonga paladonga na bebi nzoto Amanda kei atikiteli loba Marie-Paul. Tala succès ya suka Marie-Paul asala eza Amanda wana. Boke eluka bomona. Dao sepe na nzembo ngo ezaki bien.
succès ya suka Marie Paul asala ezaki ya mandat ki wana mandat la duchesse ya suka pe yango wana to beta lisolo ne toyebi kombo na ye siko keluka ba fanatique na ye bayoka so mandat wana so bayoka ngolelo bolemba na bino fere boko résister boko cha mobondo boko cha bande boko cha baloyenge boko lemba na bino fere suka un artiste qui déçoit ses fanatiques ti ba olemba tala ba fanatique ba lemba boko lemba ba golwa biso pe tozalaka wana kaka vous comprenez biso pe tozala wana tolenda kaka fere comment pena identité mais lelo yi ata balobi tozonga lelo oyo kani funu tini eza sute siko na otuna bato oyo obazwi considération pembeni ya fere na batan oyo bo sentir ndeni bato oyo bakroniker oyo bazoloba na ba youtuber bazogangaka basisa basoyi na bango bakroniker oyo bazwi considération pembeni ya fere oyo na ba 2024 oyo na ba annulation ebele oyo bo se sentir ndeni boye soutenir mutu pena ntango azokoya na ye fozala baye kopesa bino considération ka ntango mutu azosila na ye boye la gourou du temple toyebisaki bino après nous c'est le déluge na lobango na émission na bémission ya Tangawisi après nous c'est le déluge otomona oso eza déluge te eza nini nde déluge ya Noa yo moni équipe mobimba bango na bango bakomi kobebana bazoyokana sute kogangelana na ba live eza ba signe déjà que ça va pas bato bazwi considération pas faire na ba poste minene ba pesi bino oyo bozoyoka nde nini musicien azokita boye azosila ba concert annulé ba makambo nyonso ezosimba te bapie bino ba poste oyo bozoyoka nde nini pardon badi mwana maya kondi mikolo boyebela mwa soya mwa nini bozwi mbinzo mobesu mbinzo mobesu ekauka bien baniki yango basangisaka na soja eyesaka monene fort mbinzo ka oyo bambinzo tosombaka ekauka oyo banika yango na mashine nde banikaka bosangisaka siko na soja omelaka tongo pokwa eyesaka matama fort donc mikolo artiste fasala mwa kio a diminuer penza donc vidéo wana pe na moni penaki mwana mai aza ya kokita bosekaka fali awati fali akondaka fali akondaka po travaillaka mingi siko bino bozokonda souci ya yo arena souci à Paris la défense arena yango bozokondela fali soko akondaka c'est parce qu'il bosse beaucoup alala mingi te bino siko bolalaka fort comprendre bolalaka fort mais bokondi sikoyo monike kokonda ezwaka nango moto nyonso mwana bovan akondi tala ye na kati ya polo ndenge nzoto ekiti alataka polo ya festigola omoni nga azalaka mwa nzoto sikota polo oyo alati oyo ndenge abimi mokeleke te abimi mokelenge nzoto ezosila bato bazotuna mpo nini azokonda souci ya Paris la défense lisolo ayokaki maketabu akosaki ye boye esika tufali akobeta ye mpe akobeta ye maya miso na ye ebale yo arene ebengani ye na debi atikaki kaka 2000 biye nene ya kilokilo mikolo atalisi mandoki contre fere nene azali promotion ya yo arena soki bapiaki $1000
amoni ka concert esimbi te ye wana longwe na ye mbangu azongi na ye oyaya bobalukaka mabe. Arrêtez la musique, arrêtez quoi.